Alléluia, alléluia, alléluia. Bana na nzambe lelo lisu na mona liboso na bino. Ngai mombo na nzambe apôtre Luta Bomengo Esther. Nzambe yake ne kopambola bino tango bino bokoka lisolo epesi nga pasi na motema. Ndena yango yambo na loba na lingi na benga nanu moyengebe na bayengebe nikolo na bikamwa akoka kosunga ngai po ete nga na yebe eloko te mais à travers molimo na ye nde nakoka ata koyebisa bino oyo moke naza na yango lokumu na nzambe papa na kolo Yesu Masiya molingami nzambe ya makoki nyonso na ye na se ya makolo na yo nkolo lisusu liboso bana na yo kolo nazala mayele te na boyebi te mais à travers yo nzambe nasengi molimo mosantu e manifeste kati na nga mwa liloba moke na lingi na solo na bana na yo kolo esunga ngai mpe esunga biso nyonso etambwisama na nzela ya molimo no natelemeli mabongisi nyonso ya satana natelemeli oyo nyonso akoyoka yango na ndenge mosusu nabebisi bokonzi nyonso tu ya l'homme fort femme forte natiki yo yesu kristo okontinue na biso osolola na biso na liloba oyo na kombo na yesu oyo azali nzambe mpe mosungi na biso amen. Bana nzambe nga na vandika aboye makanisi bano yela nga na mutu pona sali mikolo mingi na sololi na bana na nzambe te me na moni susi esali ngai ndenge nini ndenge nazali awa liwa ekomi lokola mbote na kati ya porte ndako na ngai na libota na ngai ezo frappe na uti kolela kala te bato misato na ye kolela lelo lokola na bala bino na yoki lisusu sango ya liwa ya mwana ya ana nga mokolo na 68 ans atike bela bana nde sika na fandi ngabi nzambe na lela o nasala nini nde na yoki pasi na motema nalobi eloko ezali awa eza monoko balobi cœur de l'homme est tortueux qui peut le connaître bible elobi kaka nzambe moto ayebi yango kaka ye seigneur abi bato nyonso te bakoloba seigneur 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 bango nde bakokotela bokonzi na likolo ngai nazalaka na ngai na mateya mosusu te mateya na ngai ezali kaka koya na yesu nzambe apesanga kaka koya na yesu prépare toi à la rencontre de ton dieu tala likambo oyo eyeli biso tokomi na confirma minoko kokangama munoko epolaka liboso avant nzoto nyonso epola pokuna na maloba balobi munoko na biso ezala saisonné pona kobimisa to balolango 7 fois proverbe balobi yango na kopesa nanga ba verset te me nazoloba ndenge kaka nzambe alobaki na ngai esali nga pasi tozala na litoyi oyo ya mosuni te po sozala litoyi ya mosuni okozwa baennemi ebele mpo bano yokaka munoko eza kolobaloba mais soki ozala litoyi ya molimo obanda koyoka te obanda kosuye te motema na yo yango wana nzambe azali koloba na biso coronavirus oyo ndenge napesa yango kombo ya couronne ya diable oyo eye na mokili oyo bible elobi na psaume 91 bapeste koya me kotushe ndako na yo te mpe kotushe ndako nzoto na yo te parce ke moto azobatela eza nzambe soki nzambe aza kobatela yo te moto azobatela yo ya pamba psaume 127 yango wana bandeko na ngai la prière c'est les clés nzambe alobi tolanda ye tozala baimitateur na ye mpe baimitatrice na ye même ozokende na nkunda kende na libondeli effacer makambo na mutu si tu es rempli de la prière si tu es rempli de la prière tu vas combattre l'ennemi sans le savoir parce que c'est le Saint-Esprit oyo aza kati na yo ye moto akozwa schéma ya koprotege yo meme ndenge toyaka bamibange soki elamba ozosukula yango okosukula yango okufa noki mais soki oyebi koprotege elamba okobimisa yango boye bato bazomona yango kaka ya sika eza lokola bolimo na yo
so molimo no eza protégé na prière okozala kaka kitoko ya sika okokoma tala ba 70 ans ozomwana kaka kwa mwana 35 ans okomwana kaka kwa mwana 40 ans parce que c'est la prière ekotonisa na onction tozwa na mayele kobala na nzambe tokoma kaka na Facebook okritike koloba balobi tie qui tu juges qui toi soki omoni mutu na mabe kota mabondeli ya bongo wana ke okana kokritike oza kosuye ame na yo totika nanu kokritike surtout biso bacongolais mpo kongo ebonga soki okritike esili tosevague dans la prière tolingani biso nyonso monguna koya te tala kaka basali na nzambe minene ba Josafata ba Joseph ba David ba Abraham ba nini bazalaki balongi kaka uniquement à cause de la vie de prière en eux. Ils étaient tous remplis de la prière de la tête jusqu'au pied. Tant bazalaki couronné na prière siko yango de prière ezali kosoutenir bango parce que le bakotinda masasi boye ekokoma te ata olobi nga na bondela ata olobi nga naza motei langage na yo maloba na yo échanger bayeba mpenza oza mwana na nzambe surtout bamosusu basambelaka azokota premier ennemi na mama na ye akokangela elongi na tata na ye akokangela elongi na bandeko na ye akokangela elongi yo tala kaka moto awuti na libumu na yo akangela yo elongi eske aza normal to yo mama mwana no akata libumu okangeli elongi bokomba ennemi eza normal mais olobi ozosambela ozosala eloko te nzambe aza koluka bao baza pire yo oza pasteur okangeli mwana église ennemi olobisaka ye te un pasteur c'est un berger berger asimbaka basalite ya bameme berger aza kopeintre bapoile ya bameme na ye mais berger susu akomi lokola mpu akomi lokola ntaba ndenge nalobaka bato baza bantaba mosala na bango be azobeta kaka maseke kosote alobi nde ye aza paster non tika kosalela nzambe paster ayambaka nyonso baévangéliste mutu bazalaka bato makasi évangéliste akobeta o minduki apôtre akobeta o minduki mosakola kosakola na mbeli mais pasteur c'est un berger lokola Joseph c'est un pasteur lokola David azalaki pasteur azokende kokengela bameme balingi balia meme na ye na ursa pasoli bongo yo pasteur bana baza kokima yo na église eza osila okososola te mpo osala eloko nyonso fo kotala mabondeli ti yesu na Luc chapitre 4 verset 1 à 2 azalaki kokota kaka na mabondeli ata abondeli ata ateyi ata asali miracle ifo akende na montagne akende kosenga secours azali nde kolakisa biso toyeba ndenge nini ya kobondela ndenge nini ya kobomba bana. Prépare-nous à la rencontre de Dieu. Ce n'est pas biso nyonso tokokotela bokonzi na nzambe eloko ezala liswa moninga tala nanu ya yo soko olongoli ya yo bongo tali ya moninga soko olongoli te mawa to mokolo wana na parler en langue mokolo wana bathéologie tokokota nango na moto nazala mingi te akoloba kaka yango alaki nango besoin ete nzambe alobi totourne do kanga munoko confirmant koloba na munoko te me loba na motema so ozoloba na motema ozomona mpe na miso ya motema okozala na compassion na bolingo nzambe apambola yo apambola ngai apambola biso nyonso mpo na oyo moke napesi bino bon dimanche.